africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissous Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissous na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pélas de ces Pélas, à Tibavion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA a conquis 34 ans Mokoka, dans le service de ma cliente. Ah, CAA, mon Pélissi. Très bien, il y a qu'on s'est présenté devant la poste téléviseur, on a bien présenté Info Lingala, journal peuple, mbote. Nabino nyo soto fongo liang on peut la côté Samuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'on a distingué première dame Denise Nakero Tshisekedi basalaki déplacement lundi 6 avril na Kamba pour célébrer journée nationale dédiée na prophète Simon Kimbangu héritier Mapinde ma petit minute de détail. Pour célébrer journée nationale dédiée na combat, il y a prophète Simon Kimbangu, peine à conscience africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné na distinguée première dame Denise Nakero Tshisekedi, basalaki visite lundi 6 avril 2026 na cité en Kamba, na province ya Congo central. Et pas wapi bakendaki ko participer bongo na milulu oyo ezali ko marquer 105e anniversaire ya début ya ministère ya prophète Simon Kimbangu ezalaki milulu moko ya kafu et pas wapi chef de l'État azalaki pe accompagné na premier ministre ba membre ya gouvernement ba député ba sénateur pe ba autorité ya ndenge na ndenge bazalaki na cité ya Nkamba pour na honorer mémoire ya prophète Simon Kimbangu. Boye entretien ilongona chef spirituel pe représentant légal ya église Kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani ilongona chef de l'État bongo na sima ezalaki bongo milulu proprement ndenge kaka bino moko bozali komona ba Kimbangiste bayaki vraiment ebele pona kosepela na journée oyo ezali bongo parmi ba jours fériés na calendrier officiel de la République démocratique du Congo. Décision makasi oyo chef de l'État azwaki sur place na maloba na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commissi ville ya Nkamba lokola ville sainte ezibongo statut ya ville sainte cité ya Nkamba et comme considéré désormais lokola Nouvelle Jérusalem. Célébration ya journée oyo ezali bongo institué pour na honorer mémoire ya moko ya ba grand leader ya histoire ya mboka na biso pe ya Afrique Simon Kimbangu pour na ba noble idéo oyo azali kokoba ko guider pe ko inspirer ba génération na détermination ya kotombola l'unité humaine pe émancipation ya peuple ya République démocratique du Congo pe ya Afrique. L'Assemblée nationale, honorable président Aimé Boje Sangara a komaki bongo na Togo mingi penza na Lomé pour na participer na 17e conférence de présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Voilà na détail et l'on a hérité Mapindi. Pour la 17e conférence des présidents, il y a l'Assemblée, section, région, Afrique, il y a Assemblée parlementaire, il y a francophonie, des présidents de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo, honorable, Aimé Boje Sangara, a komaki lundi na Lomé, capitale ya Togo, et Paiwapi, Milulu et Kosalema. Honorable Aimé Boje Sangara, azalaki accompagné na quelques députés nationaux pe ba sénateurs. Pour na oyo itali ba assise oyo président ya chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo a kozala pe na ba rencontre mosusu bilatérale pe azali bongo convié ya ko prononcer discours na hémicycle ya Assemblée nationale ya Togo tango ya ouverture ya session ordinaire ya Assemblée nationale ya République togolaise oyo ezali kosalema mardi 7 avril 2026. Bosimbake Assemblée parlementaire ya francophonie République démocratique du Congo bazali bongo komilengele déjà pour na milulu oyo epai wapi chef ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo azali déjà sur place na mboka Togo mingi penza na capitale Lomé. Lisanga Fuvamu na bokandemi ya Nesongi Anzila Papa Nkusu bango pe ba célébrer ki journée ya le 6 avril na siège na bango Mongo Congo kuna na Monga Fula Stéphana Sikande Francis Kanda bazali kuna na compte info Lingala.
kaka ndenge boza komona bana ya vuvamu bayambaki leader principal na bango Nelson Nzila Papa Nkusu Loyembo danse expression nyonso ya esengo emonanaki 6 avril journée ya combat ya prophète Simon Kimbangu éveil ya conscience wana message fort azalaki kote ya moto mwindo pe peuple africain nyonso eswaki maloba Nelson Nzila Papa Nkusu atalisaki lisusu bana ya vuvamke date ya le 6 avril 1921 ezali date oyo Fumu Kimbangu abandaki ministère spirituel na ye lelo tozali ko célébrer libération éveil de conscience africaine paix unité nationale elobaki Papa Nkusu Fumu Kimbangu atikali figure ya résistance liboso ya bacolonisateur maloba ya Nelson Nzila mundele ayakine na objectif ya kobungisa moto mwindu nzela babungisi ba culture na biso bamemela biso ba caractère oyo tozalaka nango te orgueil confusion ya ndenge na ndenge ba message ya Fumu Kimbangu ezalaki ko révolter tina wana nde mundele azalaki na kanda na ye kino bakangaki ye pe babomaki ye lelo mutu mwindu akomi kolia kosala esika moko na mundele nyonso ezali grâce ya leader emblématique oyo tata Nzambe atindelaki bayindo na continent africain Nelson Nzila azangaki te kobeta masolo ya ba léopard oyo après 52 ans baamemi lisusu RDC na coupe mondiale kasi asalaki ba proposition epai ya chef de l'état pona ba ancien léopard ya 1974 gouvernement bakanisa pe bango biso toza koyebisa bino ezali libombami oyo ekanga mboka na biso na makambo etali bongo masano ya motopi oyo ekanga baléopard nde tozoyebisa bino mpo bopesa biso mbongo te mpo bofuta biso te kasi mpo bolibere Congo football na esika ekangamelaki ekangamela na kolela ya batata wana balelaka mbongo na bango champion ya 1974 bapapa Mayanga bapapa Kidumbu bapapa Kibonge bapapa lokola bakomaki kotosama ye toyebisaki bango bayambi baancien champion ya 74 mpona baloba na bango te soki botosi makambo wana bokomona bisengo yango wana bapesi bango avant goût ya bisengo lokola bapesi baléopard oyo ya lelo bandako na mituka soki mpe bakoki kokanisela mpo eza mbongo ya leta kopesa mpe batata wana bandako na mituka nyonso elekanaki kitoko na présence ya bangunza mpe bainvité mosusu ya ndenge na ndenge na cadre ya journée ya début ya ministère ya Papa Fumu Kimbangu oyo ezalaka bongo célébrer chaque le 6 avril l'un des présidents ya konate sa majesté Fumu di Fimantino asali bongo message oyo bolanda. République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en République démocratique du Congo. Message officiel du 6 avril 2026. En ce jour du 6 avril 2026, jour férié en République démocratique du Congo, marquant l'hymne du sacrifice congolais, de la flamme requinquée et du retour du Congo ancestral. L'autorité coutumière voudrait remercier le président de la République, chef de l'État, très haute autorité coutumière, Mukwantombolo Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, d'avoir allumé le flambeau du réveil congolais par cette date officialisée et voudrait lui souhaiter à dupliquer en lui cette flamme à l'occasion de son entrée en Kamba, Jérusalem, ce jour. L'autorité coutumière de la République voudrait également souhaiter à son éminence Fumu Kimbangu Kiangani, ainsi qu'à tous les fidèles kimbangistes, une bonne fête. Et à l'occasion, voudrait les encourager à renforcer la foi dans la promesse liée à cette date. L'autorité coutumière voudrait inviter tous les Congolais et tous les Africains, en particulier, et le monde entier en général, à s'approprier le plus grand esprit du monde, Fumu Kimbangu, pour l'émergence du continent africain dans la compétition des nations. Enfin, l'autorité coutumière implore les Très-Hauts, les archanges et les anciens, à protéger, bénir et accompagner
la République démocratique du Congo dans son combat de réhabilitation ancestrale, dans son combat de paix et de développement intégral. Fête à Kinshasa le 6 avril 2026, Sa Majesté Mfumu Fimantino Roi Congo, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en RDC, président de l'Union africaine des autorités traditionnelles. La femme guide nationaliste ya Palou basalaki dimanche 5 avril clôture ya mois de la femme liboso ya siège na bango kuna na 4e rue Limete na présence ya secrétaire général chef ya parti excellence Didier Manzenga Mukanzu Mikali Bustoto azakuna na compte info lingala. Basala na bango ba clôture ya mois de la femme bakosa de pour oyo Palou esala ki lobi pardon ezalaki na liziba ba mama oyo bayaki esika kotia lokolo kutu ezalaki te système ezalaki ya nyata moninga senga pardon mutu ya Palou eza kopela toujours coïncidence todini kokamwa mobange na milulu ya Palou oyo esalemaki ya ba mama et ça les mis le même jour na retour ba léopard ba mondialiste tango bazalaki koleka et si comme milulu ya Palou ezalaki kosalema Palou ya mbabango te bazwa 0 Luvunu. Milulu Bandakate Bandi, Yemoko numéro 1 à Palou, le secrétaire général et chef du parti, Excellence Didier Manzenga Mukanzo, l'homme de Kisalou Nantoa la Koutuba Nanima, Baki Sele les boxeurs politiques, à quoi y a bon na terrain, à Yamama Kiki Toko, et pas y secrétaire permanent et porte-parole du parti, moi Namboka Dolin Kachama, Pena Bakadra Misuso, si ma ba discours Landamaki, et Bongo Avaba Bengaye, secrétaire général et chef du parti AI, à Tunaki. Ah, toleli papa, kombo yango nani? Na yoki bien te papa, olobi? Bozwa siko ye moko mystère livre d'or en personne. Nayebi biso na partir mombe sirifie toloba lokuta. Batei bino po bayebisa bino ke mwasi aza capable ya kosala musala moko oyo mobali mpe asali. Voilà. Me toza bekele mwa nzambe, nzambe akeli mwasi mobali akeli mwasi apesi bango chaque moto rôle akoki kojouer. Bongo te boyebi makambo ezali na est kuna partir mombisi rifie elongo na ngai moko tozalaka na nsima mokonzi ya mboka po tobengana bamabuna oyo bazotangisa makila ya bakongole. Sima ya maloba na ye ayaki maboko pamba te papa tango ayaka toujours na sachet amemaki plus de 5000 pièces ya maputa oyo apesaki ye moko symboliquement epai ya bamama. Sima distribution nango ekontinuaki nsima kitoko basi nyonso bazalaki mpe servi kitoko na suka bebe muzu moko bapermanente adjoint ya parti alelisaki lokole elela. Mois de la femme, journée internationale, il y a droit des femmes et bandaka le 8 mars. Donc tous les mois de mars, ba mama basakanaka pour lancer l'activité et puis pour fan d'akotala et là on est au sali, place ni to komi, na place ni to komi to sala poto kende liboso. Na Palou tolobaka mwasi kaka nzoto te kasi mwasi mutu pe misala otumboli ba mama otumboli mokili mobimba ba femme guide nationaliste na Didier Manzenga na bango ezalaka nde histoire d'amour. Palou ndundu ko pala toujours. Secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa Brège Engali bango ba clôturaki kitoko mois de la femme elongo na ba mama ya base na ya commune ya Maluku nyonso elekanaki na cercle culturel mokola samedi 28 mars. Fabrice Lundomi hérité Matinde. Nyonso elekaki na cercle culturel ya commune ya Maluku samedi 28 mars 2026 activité minene mibale ya liboso carnaval monene ya soutien epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya ngonde eyaki kosalema pona ko clôturer mois de la femme bon simba pe boyeba effigie ya président de la république etiamaki na kiti babengi Chipoi pona ko marquer soutien na bango ya bana Maluku epai ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi
Tshisekedi Tshilombo na ba action nyonso pe na vision na ye nyonso ezalaki organisé et pa ya secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse Bridge Ngalim Firi Obama oyo ba mama nyonso ba mesana ko benga ye mwana ya ba mama intervenante ezalaki présidente ya Ligue de femmes provinciale Mama Louvette Mbunzu bokutani oyo ezali bongo na vision ya parti cher ya son excellence vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba pour na soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple apesiye pour na koluka kimia pe kotia tranquillité bisika nyonso na République démocratique du Congo na ba première heure ya journée ambiance ezalaki vraiment na rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona carnaval oyo e mobilisaki full moko ya kafu ba mama oyo ba utaki na ba coin nyonso ya commune ya Maluku. Plus de 5000 mamans mobimba ba répondant qui présente na appel oyo ezali kotalisa engagement pe attachement na bango na ba valeur oyo ezali bongo promis et pa ya Union Congolaise na atmosphère moko ya fête na ndenge ya kosakana te activité oyo et pesaki lokumu et pa ya femme congolaise pour ko favoriser karabana mibali azoti kabana basi pour atekela kayo pour c'est la komisala ya ndaku mais pesa chance na bana nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali po bakendaka classe oyo azali pilier ya développement pe actrice moko incontournable ya société moto oyo atyaki na mboka mwana mobali lombe de père de mère Fatibe nalingi nanu napesa mbote oyo ewute pa autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Yami Balé, Maman Hermine Mukoko, Oya Zali mwasi autorité morale, alobi yebiso maman Maluku nazalaki empêché, même bala simana ko tala banga lobi na pesa bino bim. Bim. Biso population ya Maluku. Toyepo toyebisa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi. Toyebisa yeboye. Mission topesa kiye. Akomisa ngotina. Malgré mvula et betaki na suka ya journée kasi détermination ba participante nyonso ezalaki kaka komonana eloko moko te e empêchaki bango kosepela koyemba pe kobina bosimba pe boyeba ke événement oyo et se clôturaki na ferveur moko ya makasi na distribution ya maputa mama na mama azwaki ba maputa na ye geste moko symbolique pe ya makasi et marqué célébration ya mwana bango ezalaki manière moko significative ya clôturer mwana bango na signe ya responsabilité pe ya partage et longo na reconnaissance. Honorable Mao Twene, Eli ya Selembao akitaki na quartier camping mingi penza na complexe scolaire l'info pour na ko soutenir ba sportif ya combat ya commune na ye Christian Kengebeni héritier Mapindem. Eli ya commune ya Selembao, honorable Mao Twene, lui les responsables, oiba mesana kubenga ye papa Selembao. Akitaki mikoleleki na quartier camping na avenue Madiata na kati école complexe scolaire l'info na tina ko soutenir ba sportif de combat ya commune na ye face ya phénomène kuluna pambate kala toyebaka ke ba quartier oyo pe ba commune de ba sportif bazalaka ko défendre ba valeur na souci wanande honorable Mao Twene et longo na délégation na mubimba balingaki ko assister Tang Sodo club Urido Omnida après l'exercice ya ndenge na ndenge nde honorable Mao Twene du les responsables apesaki bango ba matériel ya musala elongo na enveloppe moko ekuba kaka na souci ya ko soutenir jeunesse sportive ya commune na ye na micro ya Info Lingala maître bilingue 4e dan atelisaki gratitude na ye envers honorable Mao Twene papa Selembao. Vraiment on a na sentiment honorable ya il faut tous à la base à la table dans le public mbimba quoi. Donc c'est dire que c'est un souci ya ko promouvoir art na biso qui tomata toujours tomata tara ba jeune de bazaboy donc bazana no bilengi donc bazana posa ba koma la biso biso de ko to kende ba on est au tikela ba stations quoi
Donc sentiment eza vraiment sentiment to ya koloba kote ezangi. Ye moko mpe honorable Maotwene aexplikaki ntina ya geste na ye na makambo oyo ya malamu lokola boye oyo eza contribuer na développement ya mboka na biso en général, en particulier na oyo ya Ngoma Kinshasa. Et nazo profiter pe l'occasion ya ko remercier ba organisateur ba geste aboye eza malamu ezo épargner bana na biso baleki na biso na ba délinquance et puis na ba biloko ya mabe. To benga ye lisusu nani honorable sans frontières pamba te bana ya commune ya Selemba tango nyonso bazali komona on na terrain soki na terrain te ozali ko proposer nyonso kaka pona bolamu ya population ya commune ya Selemba oyo bapesa yo mandat. Honorable Maotwene du le responsable ezala kabongo koba kaka boye bana Selemba o bazali ko garder yo na motema. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezan na ba atelier kitoko oyo ezoko permettre ba élèves ba sala ba pratique kitoko la dilando héritier mapindemi. Thanks for being with us and we done with us. Thanks for all things we are saying here. Na cadre ya ko préparer ba épreuve préliminaire et examen d'état na ndenge ya malamu complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezali kotika eloko moko te au hasard nyonso ezali kobongama na ndenge ya kosakana te boyoka mokolo ya jeudi 5 mars 2026 mingi penza ba élève finaliste ba yambaki ba inspecteur provincial ba yaki wana pona kotalisa bango ndenge nini ba épreuve oyo esalemaka IPP ya mo amba ayaki wana elongo na ba adjoint na ye bazalaki liboso ba élève finaliste tomonaki pe ba enseignant ba encadré bazalaki wana pe présence ya promoteur Rodrigue Mbungu ba élève bazalaki vraiment bien enseigné et pas ya ba inspecteur oyo pona kotalisa bango eloko ezali ya motuya pona réussite na bango na examen d'état ezali liboso eloko etali discipline kota nzambe liboso pe koyeba na kobongama na ndenge ya kobosakana te travail personnel pe travail collectif esengeli ko assister na ba enseignement nyonso oyo ezali kopesama kofuta ba frais scolaire po bayeba na kobengana yo te nyonso wana ezali kosala ke élève finaliste ayeba na kozala prêt mokolo ya ba épreuve ayeba na kose comporter na ndenge ya malamu IPP elongo na ba adjoint na ye bazwaki malo na kotalisa ba élève finaliste ba contour nyonso ya ba épreuve ya examen d'état surtout mingi ba préliminaire oyo ezali kobanda déjà na mois de mai message ya inspecteur ezalaki bien reçu pamba te ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba batunaki pe mitune ya ndenge na ndenge pona kozaba éclairage oyo esengeli nde na suka ya nyonso IPP azangaki te kopesa ba précision. L'école, c'est d'abord Dieu. Associer Dieu à tout ce que nous venons de dire. Bientôt nous allons finir. Dans ce cadre, justifie l'intérêt que nous avons pour vous. Au précédé, on parlait de la sensibilisation à l'examen d'État. Plus on s'approche de l'examen d'État, des gens sans qualité viennent vers vous pour vous raconter des hérésies. Ils viennent vous raconter n'importe quoi. Souvent, ils vous racontent des mensonges, bien sûr. Comme ils savent que, tel que vous êtes là, tous vous avez un sentiment commun. Qui peut me rappeler les sentiments qui animent? Pour nous, un diplôme de 50%, ce n'est pas une réussite acceptable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, candidat finaliste, une fois arrivé en terminale, de vous rayer sur la liste et vous n'aurez pas de diplôme. Même après la publication, on sait vous empêcher d'obtenir les diplômes. Ne tombez pas dans ce cas-là. Simba pe boyeba ke encadrement ezali kokoba se kokoba na complexe scolaire Mama Pemba surtout pour na belle finaliste oyo kala mingi te ba kosala be preuve préliminaire pe be preuve nyonso examen d'état réussite nde réussite awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu nyonso ezalaka bien préparé.
Pour permettre aux clients de voyager dans des conditions qui tournent, CAA à Tchelibino R10 à 320. Va détailler le monde Michael Bostoto. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, azan l'issue Kokubisa, perfection de n'engager de saganate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager de saganate, mon côté na terrain, c'est pélas de ces pélas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320. Pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma cliente. Ah, CAA, mon CPLC. Na $350 américains, il y a Pamba, OK, Canada, États-Unis, Schengen et le ONG Asbel, assistant démarche visa bolon ba détail nango longona hérité mapindemi SRIEE Service Réussite Internationale Assistance Visa ONG Asbel. Ah oui, Kinshasa Yoka sango oyo ba memelio na République démocratique du Congo mega promo poto na facilité oyo eye kopambusa maya misu ya ba Congolais tala meilleure agence de la République démocratique du Congo ONG SRI assistance démarche visa oyo abongeli bino masolo yaya otuninga nini bongo mukie oke poto na $350 ya pamba yoka oke bamboka lokola Canada États-Unis Schengen oza mobimba na ndenge ya defa te $350 ya pamba olobi $350 ya pamba basaleli yo demarche nyonso na kati obendi visa na yo pepele oke États-Unis oke Canada oke Schengen champion yeyo oyo atikala na sensi ya kofe voyager bato libanda ya République démocratique du Congo $350 oza mobimba na ndenge ya defa te timba monalo tudimi na olemba koloba te Protivap eza potopoto ya kitoko ata oza mokolo tomona moke omeli yango problème eza te. Protivap encore et toujours oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protivap soka bamama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona babebe pro mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te bamama félicitations na bokoneli bana Protivap facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie bebe na yo kitoko nini oyesaka ye baya bayingakango sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama tetisa mwana sukala mbimbi oyo sukala mbimbi Protivap Roni na sila kate info lingala journal ya pepe na pepe yangoyo e komi bongo na suka mingi penda soki bosepela kinango bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumelaki édition na sima caméra tozalaki bongo na Igong Tingi montage sima makina Fabrice Lundombi Igong Tingi et Francis Kanza Lokoka journal ya pepe na pepe za ka supervisé et pas hérité mapine mbandeko botika la malam au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, azan l'issue Kokubisa, perfection de n'engager de saganate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager de saganate, mon côté na terrain, c'est pélas de ces pélas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320. Pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma cliente. Ah,
CAA Mose Pelisi.